voya naza étrangeté. Jérémie Kabamba naza botami na mabele ya Kimpavita, na botami na mabele ya Kimbangu, na botami na mabele ya Papa Etienne Tshisekedi. Wapi trandeza ya licho Papa Etienne Tshisekedi abunda. Wapi liti ya Papa Tshisekedi pour la démocratie. Wapi liti ya Papa Tshisekedi pour l'état de droit. Les lobes politiciens congolais tokufa lokwa banyama. Et lobela bino le côté drapeau ya congolais sambwe na bamboka mususu. Congolais sili valeur, ba politiciens corrompus. Ba pasteur corrompu na yebite peuple congolais koma lokola nyama. Makila ya beni ezo sopana, makila batabuka ezo sopana. Atandenge na oloba boye na yebi ke lobi na otika bananga ba obomanga parce que na o défendre mabela congolais. Ba politicien parti ya lelo bo soki boza solo. Ba politicien congolais soki boza solo bo banda kolakisa biso biloko bokota nango na politique bokota na nini lela kaka groupe ya batu mususu bazo réussir misusu ba mona pasi na lati lokola congolais na lati lokola tribu nanga trop c'est trop. Makila est leki makila Rossi Mukende kendo kwa nyama, makila Shebe kendo kwa nyama, makila Pasteur Lukuse kendo kwa nyama. Muze baboma elokola nyama. Wapi molimo wa Kimbangu, wapi molimo wa Kasavubu, wapi molimo wa Mobutu, wapi molimo wa Papa Tshisekedi. Boya bo défendre biso tozo kufra. Wapi bankoko mabele ya congolais to sambwe. Congolais sili valeur likola ba politicien ya faux. Congolais sili valeur likola ba politicien corrompu, likola ba pasteur corrompu. Congolais sont notre héritage. Congo, c'est notre héritage, trop c'est trop. Nous défendre le drapeau congolais, na ba congolais à solo. Nous défendre congolais, na ba politicien miyibité. Ba député, nous sommes votés misala bangoni. Les lois ba politicien congolais, ba comme ba star. Ba comme ba musicien, ba bouaka bango. Ba comme la kisaba jipe. Wapi peuple, intérêt peuple. Na Congo toliaka kus. Na Congo tozoliaka mipandi. Na Congo toliaka mabumwangombo esali mila na chambre froide. Na congolais mbisi ya biso moko to kokolia mbisa maite ndakale uta na kasai to kokolia ngote babito yo to kokolia te parce que le cher. Est-ce que namboko ba kondi baza nani akoza lokola Jonas oya kokweya na mai po asisa pasi ya Congo. Wapi Jonas oya kokweya à se livrer pour le peuple congolais bika ba kondi corrompu ba pasteur corrompu des églises corrompues na lobiango nazo sakola soki ba pasteur à Congo to lo ba vérité te ke ba kondi ba mabe so ba konza congolais bo reconnaître te ke boza mabe. Nzamba Kimpavita, Nzamba Kimbangu ya Kasavu ya Mobutu ya Muze ya Tshisekedi 32 ans ya liti mais lelo liti na ye komi éparpillé mabela ba congolais et go ganga. Tolembi makila na este. Trop c'est trop. Soki Jonas azakoya na mai sisi abiso bitumba este. Sisi abiso bitumba Beni. Sisi abiso bitumba Goma ya Bukavu. Trop c'est trop. Congolais azayanga. Congolais az étranger. Na Brazzaville ba boma biso. Mais les lois Brazzaville bazalaka mutasala bango eloko asate. Bangolais ba boma biso chaque jour. Mais bangolais ba longwa mboka ba pauvre ba yoko ba riche awa. Ba congolais na Angola bazakala kimyate, ba congolais na Brazzaville bazana kimyate. Congolais tellement mboka na biso eza munene. Motema na biso pe lata munene. Mais tokolinga te ba pays musu ba sakana biso. Nazolo ba na ba Rwandais. Rwanda ya ba Rwandais, Congo ya ba Congolais. Rwanda ya ba Rwandais, Congo ya ba Congolais. Omoni makilo bo sopane mo na kati. Makile sili. So bo continuer retour raison de la bino. Nzamba Kimbango omona. Nzamba ba kokwa zomona. Merci. 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 Obisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisoto lata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota lelo bisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisoto lata. Voyant Simba Bogartala. Ayezali nandenge na yo mwane. Matonge, maison de passage Nabiso, maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé, maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu
A37. Maison de passage na biso, toza na appartement où il y a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on est na toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Kumisa bino kaka ndenge bakumisa wera na jibe. Donc soko lobi mabe ya leader na bango ata yibaki to abomaki to adirijaki bokoyo kanate baza po même baboma yo. Wengetisation ya politique. Naza kokamwa partout. Chef de l'état sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka deza. Tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo. Wana koloba te. Soki makambo esimbi te Kabila ne mutu abebisa. So makambo esili faci beto. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.